Le saka le anache wala tete la mnusha le saki fula parce que on a nyumbemi la kalanginote pourquoi quand musala ima et dia halenama na lingina sabino boy penge Fofana a na sara bokeseni ato konyu api na lokombe la na tete ya on a pesimino merci na lingina loba pour la zelaki batoba ba mato ko loba bazate. Présence Stéphane Mukumadi Sankuru, mais avant comme à Sankuru, Stéphane Azaraki na Kishasa, Asalaki Nyanso qui na délégation na. Et comme nous avions à Sankuru Zati, mais à quoi tous on a député na Sankuru, tous on a sénateur na Sankuru, tous on a notable na Sankuru, mais comme montal na lobela kabino. N'informable pour la Sankuru. Attends un sali 2 mois, attends un sali 3 mois, mais beaucoup aura toujours le collègue Betty, Tam Tam Sankura, le combe la nawa tetela. Stéphane a kozwa avion CA a quitté la Kanang. Paul Lau a kozwa yi. Yamana ko songa na bino. Bato bazeli Stéphane Mukumadi. Oh, ba bonga kaza français. Oh, ba loba kaza mtete late. Mais mutuo abora kabatete la mususu. Totuna kaye. Hôpital na ye. Oh, azana appareil ya kutalaka bato Aden ezalaka wapi. Hôpital to centre sala na Sankuru. C'est cette territoire à Sankuru. A installé hôpital ango wapi. Pe aéroport à Sankuru. Sankuru a makadamite. Terrasse ezate à part terrasse au Stéphane na tonga na Sankuru. Babelena Stéphane to balobi azola kokamba Sankuru te. Na simanae mwana mboka Chwabili. Mwana mboka Chwabili azanani mukwa mputu. Stéphane azanani mutetela ya katakokombe. Baeloko balinga Stéphane eza woroladi. Balinga Stéphane pona woroladi. Ezala mukwa mputu, ezala musonge, ezala mutetela katako, mutetela watambolo, mutetela ya kole, mutetela ya longela, mutetela ya vimbo, mutetela ya chumbe, mutetela ya lubefu, ezala mutu ya kibombo. Kimia. Oyo biso bakololoja, oyo batu ya nambelo, avec Stéphane toyoka yangote. Mais depuis Stéphane atika Sankuru, tango azongi, changement dans l'aéroport, changement dans la loja, le contraire de loja est d'une érosion. Nayamba député provincial Ao, Manisa Kimbolo, et Tani Nzela Adibele et Zaleli, là où se retrouve le port à Sankuru. Bato sore le qui chasse et tellement na dibele. Na ba condition ni dibele komi. Député à Kole, député provincial à Loba yango a. Pas le koni ni ba député provincial ba boya ko voter ba papa ba pona Stéphane Mukumadi. Po ba yebi oyo na katina. Mais avant to la kisa, moto aza français. Mais pourquoi ba ko yambaye? Nena kotuna bino. Baboyi bato oyo baboya Stéphane. Oyo babenga Stéphane français. Mais yo avoir comme député na Sankuru. Avoir comme papa à Sankuru. Outa wapi. Pas gouverneur au Stéphane a remplacé. Aza Belge. Aza Belge. Bino de luga boyeba. Gouverneur au Stéphane Mukumadi a remplacé. Aouta wapi pas comme gouverneur. Mais pour sentir que Penge Fofana notable à Sankuru, Manit Sekemolo, tango to koma na chumbe, bayembe la rabisoti, pour tous un leadership, tous un makila ya shebiso. Nazana tabaya kolobela ngati, ngamoko babi ke famille wemboloa. Papa bien
Mataba, Asayanga Sumule. Mikelo imatanga tango kete, Uyanga Hero, Kanda Shongalo, Mbe Pierre, Uwangi Tere Moyo. Unyatola lo ponyetola kuku, Ambo Mana Koma. Uyende Tina Pamikani la Tuku, Tuku Tumboli Kiwanga, Hayo Putona Ayetiere. Kofana Moyo. Imana Tawara, Kofana Moyo. Kofana Nambokemola. Kike kike mende lo jeba, awende kawama wanale. Kofana papa. Oyombe tawo kokuli lo kokeli. Oyombe tawo kokuli lo kokeli. Kofana moyo. Kunyatola lo ponyetola. Lo que no me lo va a como. Ye kofana mboya. Manik salam ala roja kama manik se. Yo ngajambala dula. Wanjiwale de moyo. Manda ke mulo koke. Ade ke ke muli kote mi. Kolanga ba mi woli kine moe. Pape wongo. Mota koko ndalo kamba. Jaga ya kite mama ne kola. Jawo ke telaka. Manak sera mboke mula. Pape wongo koye. Manak seri moyo. Manak seri moyo. Manak seri moyo. Tuwe direlo. Uyo munye lukumbe nyimupa. Ule ya kutunga nyokoke. Okokoko kelureke. Manak seri moyo. Uya donongo marumete. Yeda utadimu hata mafugu. Utuche hata mefamori. Uwe papa moyo. Manak seri moyo. Manak seri moyo. Utadimu hata mafugule. Utuche hata mefamori. Kete ibalukumba. Uya kito sauri. Manak seri. Kunyatola lo kunyatola. Kale miye kangu kokongo. Uwanji waredi. Usujinda katula ando kajanye tekere. Lokongala konga mina yesa disamba konga. Ululu ngakola yalele. Ditete modi kumeni. Ila jatodola wana komo. Ila ngabala uyo komo. Sama kutako atoki makoli. Kole ya kutonga nyokoke. Okoko kelule kelo. Manek selimo. Manek selimo. Ebanga ya kende. Ukongana konga miya yesadi. Kimandakalo kumba. Kolo ya nanelo kolo nanga teno mata. Kema kene kombe hata ni kumboroso. Kufana langa la uje mamo. Nunga. Kufana langa lo komba. Yawimbe kambo kongo. Kufana papali. Epo waji yanyi matola koma gilelo. Imandolo kumba wala. Kufana harupida. Onone harupida. Umemi harupole. Kufana mbeda waka. Kufana tete. C'est là où je remercie tout le Wemboroa. Na pesi tata mwasi na ngai. Rita Bola. Et toi le eba na kabandaka. Seri fere gola zobenga Rita Bola mwana mabi. Luko eba azalaka na ajini. Tango bazo yemba Rita Bola mwana mabi. Mama ya kala ya Belgique. So lito bakano Rita Bola mama ya Belgique. Donc la mutaki Belgique les l'autre. Moto baloba kaza français. Mais atikeli bango sankuru. Tipo na gouverneur mususu abima Gilles Lobi esengeli ngai na Manise Kimbolo. Tokiti na chum, tozu moto
ti tokomi na lusambo tobimisi gouverneur lelo nani alobelaka Gilles Elodi. Gilles Elodi comme gouverneur élu depuis ngai na talisa bino Gilles Elodi botala kaye lisusu wapi. Bien sûr Lodi agumba chemise pona musala 100 jours ya Gilles Elodi ilakisa wapi bamona yango wapi. Mais retour à Stéphane Mukumadi botala nga alobaka boy esika langa nzembo akendaka alobaka te mais bafle rendez-vous na bafle talo na kei Kasai na sale ele bana lobi ke no rendez-vous esika bakendaka soki lokole ebeti bayebaka oyo so ya Fofana epengi oyo so ya notable ya Sankuru Pasteur Félix Esombo utali Viko wanga na deuxième utaliti Mama Coco, Mama Social. Omoni? Pourquoi pas fils Londola? Cécile Dungu. Non, moto kelona. Moto oyo. Mama oyo. Na tambola na ye na Sankuru. Choisi Kalomomba. Mais pas na biso et l'autre côté. Avec même le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et l'on connaît ni Sankuru et bénéficier. Na 145 territoires na Talisibino Kasai central. Tozoze na Sankuru, tozoze na Équateur, tozoze na Bandundu. Mais ngai na Talisibino 145 territoires na Kasai, bomoni image. Na 4 oyo Sankuru et bénéficier nini. Sankuru bimisa Jijeyani. Sankuru bimisa Penge Fofana. Sankuru bimisa Patrice Emery Lumumba. Sankuru ebimisa Kisase Ngandu oyo azalaki patron ya musée esengaki baboma Kisase Ngandu po musée ya koyebana boyokiti nazalaki na surprise papa moko abengi ngai na hotel na Lemba alobi so okomi kaka na immeuble ya Igo Tanzambe otuni hôtel tel. Na Komiboe, c'est un grand pasteur na Mikili, na communauté à Mamolang. Na kosenga bino moko Bolanda. Na lobaka na bino, na lala, na lota, Kisase Ngandu azolo bananga. Jijeyani azolo bananga. Patrice Emery Lumumba azolo bananga. Général Olenga azolo bananga. Frank Diongo azolo bananga. Général Tchatch azolo bananga. Pourquoi pas Papa Chokitondo? Pourquoi pas Lambert Mende? Pourquoi pas Jeff Oudjadi Leteta? Bongo Papi Chako. Bon kabino moko makambo papa o alobi. Pas nazalaki na surprise ya komona depuis Mikila Poto, bayebi ke na mela masanga te. Mais bayelinga secret ya talo. Télévision eza radio te. Image. Bole nye bopele singalo kokukeli oma. Ambena na lolo la koshemi. Epenge Fofana. Oya simbi makambo na kati ya pembeni ya Ndeko Eliezer. Na sipelaka na ye mingi lelo na moni ye face à face. Ça me fait du plaisir komona moto ya Ndeko na biso ya motetela azosala musala vraiment azosala musala na ndenge ya ordre ya parti prité. C'est pourquoi ngana lingaka bato ya ndenge wana. C'est pourquoi na lingaka Ndeko Eliezer on a landaka bana na ngai na nga moko na biso na tofana na Bruxelles na Belgique. Tokoki kolala ngana mwasi na ngai soki tonana tolandi émission ya Masolo na député ya Ndeko Eliezer. Ça dit lelo boza fier quand même attaque Sankura ya komona ke Ndeko Eliezer aboteli bino mwana. Amen. Oya kolobela Sankuru tous les 6 territoires. Alléluia. Azolobela Lomela, azolobela Katako, azolobela Watambolo, azolobela Lubefu, azolobela Koli, azolobela Loja. Pe yemoko ake 2 fois
Puis il y a deuxième fois, na bimise bino même gouverneur Gilles Elodi. Puis na longwe Lusambu, timbu jimai, puis na l'action etani ni nzela eza. Et là, on a zoloba, botala qui concerne développement na Sankuru. Bana baebi carnivoté, baebi macadam té, baebi shawama té, lelo Sankuru ezo kufa na érosion. Nzela ya dibele obo eba ya mutu kelongwe Kishasa et keiti loja et memile mzusu coton et memile mzusu café, memile mzusu ba mafuta, memi biloko akolia. Lelo on a loba na kosati. Naza fier ya komona papa abenginga na etina hotel pe sengo azanango. So batu aboye na mokili baza combien? Ya mo musaye foto ko sala ngona ndenga solo. Amen. Fofana mona na YouTube. Ko balba ke no ba ko saka na to wazwa ba image. De le moro moningati. Na ko bakisa muke parce que moi sinangai alala kate soki na la ndi masolo na député. Maman Jaël, mon épouse, ma charmante, oyebi moko alingaka yo mingi. Oyo omona ka fofana kaka na télévision ngala ya fara la fara. Emo balinga chapa koi. Emo balingi neti look ya ba musulman. Oji c'est na comme un problème pour na osala émission. Ah, nazo pesa bala ngambote Bibi Eve. Fofana ye oyo kaka omona tu les vois souvent oui. Gédéon David merveille. Je suis à côté de votre frère Fofana Epenge. Il y a Maserona député. Il y a Ndeko Eliezer. Celui de Kena Sankuru, le combe, là non à tête là. Ça dit tam tam Sankura. On a tête là qui est ma fumbe. Alors fara. Et tu es connu comme Modi Olonya. Da nyonyone umbuchi. Eko Sankura. Unya okomi Milane. Nimi anualof. Mais Sambi, Otomito, papa, nde anualof. Amen. Mais, afungoli. Oh, Jésus a melagati. Sans alcool. Sans alcool. Ouais, sans alcool. Ils ont bendiété. On est sabino. Oko banda na likambo. Amen. Ils ont un mouton à tombola. Alléluia. Mais ils sarata na musala. Ils sabato non. Non abotamina sankuruti. Mais na lala mukomusu bazo tali sanga yo zana droit ya kolobele pa na bino. Amen. Na lobela Stéphane Mukumadi na ebiete. Mais tant bimi gouverneur batetela presque babula ka moto après ko sala carnaval na Kishasa baya batianga poudre. Amen. Après na eu chance ya ko sala tourner à Sankuru mobimba na moto. Na bimi se bino couver za mal, na bimi se bino caoutchouc. Lelo bafongolinga champagne sans alcool. Amen. Pour na musala. Amos, Manix, Didier Kiko. Tout ça là ba débat pour na Kiko sene batetela. Amen. Na ye awa na lemba à travers appel avec insistance. Amen. Na ba embouteillage. Botala. Ce n'est que le débit. Amen. Et tire kono ko kombodi holonya. Hello. Lambo teatetela tche, yo ka mungali États-Unis. Le Mungala France, le Mungala Suisse, le Canada, Mama Coco. Willy Opelé là, grand frère. Ouais, Munda Djongala France, aussi au ta, wa Tchériko, Mbea Djonga, Cheikh Djonga, référence. Mais au gros, ça la Cheikh Djonga na Chumbete, na Wembonya Mate. Et moi, je suis condamné Cheikh Djonga parce que Nzela est athée. Jeff Unja de Tazam Tete là. Ibrahim Chako Kofi Emba aza mutete la. Papi Chako aza mutete la. Mutete aza mutu a valeur. Mais eloko ni to kosala pa na biso. Nalobaka toujours ki sa 50 de mukolo rébellion. Musée azala ki soda ki sa 50. Zali ki sa 50 akufa po musée ayebana. Amen. Lelo juge yani akufeli état de droit. Bato tu ya procès 100 jours ba sekwe. Mais mutete la ni na lobla juge yani. Ka Epenge Fofana. Depuis Franck Dion on a découvert les heures bagacho atteindre juge yani de bato ba mona mwasi ya juge yani na ban. Mais ce n'est que le débit. Nzambe mo a aidé sikazo no mabiso. Lumumba, Okito, Polo, babanda bitumba na Angeni. Na banda ki angolo kola ba aventure. Mais mutete la nyonso tout place à ça. Aloko ka passe ya kwa bonne image pa na ba.
À quoi babengaka au sénateur, babengaka au président, mais pas na bino logoté. Pourquoi ça na banda qu'on a France? Pourquoi ça na banda qu'on a Canada? Nga zamwa na bino. Vous avez droit à soutenir nga. Vous avez peut se otambola makolo. Fofana wendo ko lengo. Mais Samina Membeaka, leki otetelone, malo 2013, la teni mboka isambo apena jamba. Alors que non, l'école en a et mongo pemba ya lokombula Kinshasa. Mona matwa lo jao 2018, là il y a kala Kinshasa là osala quelque chose. Lo sakale atete la tien, wakimanye mongo pembe. Alors que neka lokombolo propage. Et penge Fofana, halo kaula lo kongo parce que nyunye kolo kongo ami. Katami dimite woloeko, elo lambolo champagne sans alcool. Lo ila osa lokombo. Lo ila oya putu. Lo ila onga la mutuka. Parce que woloeko parce que nyo ambuchi nyekolo kongwami. Dami ndo mbuchi ngane mbelemi konde ko servemi eko bénédiction. Lo sakai fula. Nanga oshana ne Papa Carlos Wanjolela, la Paris. Papa Carlos Wanjolela, mimbe yakati we, akamba wa don coucher, fait quelque chose. Badon na yo wana na yebi yo côté wana osakana kate. Faut soutenir les na biso, we azo tombola kombo ya ipana biso, ezaki toko mingi. Mais on a depuis le Mumba Wanji a travaillé partout. Même l'administration, le hôtel Koumani, a Seba Nundu Autoleki. Où est ce qui concerne les droits? Parmi les magistrats, parmi les procureurs, le droit au droit des gardes de Telabou. Aloubaeko, Angalaveko, mais ouais, tu as quand on a numéro 1, quand on paquet, quand on a tétélane, au tétélane. Ouais, tu as non sur la juge avec Kewe comme un exemple la juge. Ouais, tu as qui concerne la communication. Mais ouais, non, journaliste c'est de l'école, on a traité à Kamboalo à là-bas, à Kamboalo Kolezi, à Haola ngeta la kao. C'est ça, c'est ça. L'école Europe, l'école maintenant. Mais du milieu quand tu es du Michoka, l'angelo, quand tourner le dicalo, quand tu es na kene ohele l'angelo, à toi ko vangelo te va tedi. C'est ça. Atoyela angelo aweye couvese. Vraiment. Aweye microscope pour nouveau modèle les ateka o akala wana okanga liso moko boye. Na vambi ko to tedi ko vo tukuche komomba la sachet. Au kaso sala mettre la kaso. Vraiment je te soutiens. Surtout le Congoye. Continuez toujours vraiment. Zambe a chokole nani honorable Eliezer. Vraiment Ndeko Eliezer, je te félicite. Na musala ozo sala na ndengo ozwi mwana na biso, leki na biso. Vraiment ozo sungaye pembeni na yo, na mwana azo landa lokolo na yo. Ngai Ndeko Eliezer, ngai na mwasi na ngana bana ngai tulala kate na Belgique parce que nous sommes à Saint-Petersburg. Yo soko na Bruxelles. Nazara Bruxelles tenga nazara Saint-Petersburg na ipa ba flama. Tulala kate soki na totali masolo na député ngala mwasi na ngai. Totala ka bosolo na politique na masolo na député. Mi bale wana tongo lala te soki tozina na information te. Lelo na moni ndeko na ngai Fofana o na landa ka ba émission na ye mingi pe atindira kanga ba émission na ye na WhatsApp na landa ka mingi masolo ba émission na ye. Yena ndeko Kiku Didier mwana matete nalandaka bango mibale ya kokufa pona kiseso abebe ngala kokufa pona sanku Ndeko Eliezer nazama kama mengi ya koloba te mais message na ngai ezali yeba ke biso oyo tozala confiance na yo kuna na Europe batu nyonso yo zo présenter biso na émission na yo biso tozala kolanda batu wana pona yo. Ça je tiens à vous signaler mais un jour tokosola ngana yo face à face. Ils ont présenté bino mutu pour adopter mbala moko. Amen. Ça ko ça contrôle, ça ko ça parce que ngana za confiance dans Ndeko Eliezer. Ouais. Ndeko Eliezer tel que je les connais, a oui ko présenter mutu oyo ya yebi malamu te.
soki yo présenter biso na émission na yo ke asalaka boye je sais pourquoi je dis ça biso donc quand tu as la confiance na yo tolandaka yo mingi ndeko Eliezer il faut faire attention place wana koyelaka biso bato n'importe qui na émission na yo te parce que biso toza na confiance na yo soki moto wana abebisi aza kobebisa nde kombo na yo ndeko Eliezer ça je tiens à vous informer makolo ezali tokosolola na yo na kobenga yo koyelaka biso bato oyo lelo yo ye na mutu nga lokola naza na estimation mingi mpo na yo alobi lokola ndeko Eliezer apresente biso mutu oyo ndo mutu oyo aza sérieux alors que mutu wana yo ozomona neti aza sérieux ndo la aza sérieux te depuis 2011 tozana ya ekoya kotombe na mutu na yo lelo sikoyo lelo nakomona mutu akoshone ngai oke ndeko Eliezer nde alobaki mutu wana asalaka boye mais lelo aye kolanda mutu wana azosala te ndenge yo opresentaki biso omoni te bakaya kobebisa honneur na yo alors que ngai na libota na ngai mobimba tokolala te soki tolandi masolo na répété te voilà mokele ngai nayebisa ndeko Eliezer talaka bato oyo ozoya kopresente biso na émission na yo ke asalaka boye tunaka ye koya kobebisela ngai télévision na ngai te est-ce que biloko wana osalaka parce que ngai nayebi ke mutu na mutu aza na mosala na ye mais bato mosusu bazoya kokosa bato ke nasalaka biloko nyonso voilà présentaka biso bato oyo baya kobebisela honneur na yo te na suki wana okoki koloba na bana sankourwa nyonso parce que omoni ntango na mibengaka notable nzete oyo nazwa yango na lubefu ntango nakomi na village moko na leki mokunji après lubefu village natali ya bolenga kolo afo koma lusango nzete oyo ntango nakie Dubai nakie nango nazongi na nazorepresente bukoko ya Sankuru utalaka yango na YouTube lelo omoni yango ya live nini okoki koloba na bana Sankuru? Merci ndeko Fofana Epenge dimi teketaka otetela ye matiti oui oza congolais parce que le caso teketaka paka Swahili mais wache sonde teketaka ye ma yo tetela teketaka Swahili parce que voisin kande et comme Manyema c'est justement nous on a grandi là vraiment un bonyama rowe bosa chalo mami becho vochoka aller retour kutu papa Lambert Okonji na Bruxelles Papi Ibere Mwembo Papa Paulo Kasongo Papa Carlos Wanjolela na Paris Tokimanie Oboyo Tokimanie nani Kosheso Epenge Fofana Dairo Kambo Lemu Hakoke Chiche Paka Wakambo wa Sankuru Waloja tout ça on doit lui donner un coup de pouce là derrière, on doit l'aider. Toi, courageux, yé. Peut-être que tu es belé, on a aussi ça va comme la mango soit na Belgique, na Paris. Hein? Yangwana na zo senga. Biso nyons. O tozana poto, to yebani, bozo mona ngai papa Jean-Claude Nyembo Pene Shinga. Tout le monde vous me connaissez. Tosunga ndeko na biso Epenge Fofana tale pa na biso banzele za te eza biso na Katako kombe kuna yo territoire le seul hôpital ils ont fonctionné c'est à Katako. Les gens quittent le bœuf pour venir prendre les soins à Katako parce que si je me trompe pas entre Allemagne ou bien la Belgique ne va pas ici totika ko bomana totika Josué Wemboluwa l'Allemagne. Il n'y a pas Jean-Claude. Vous avez mon langage. C'est beaucoup. On a respecté Wemboluwa. Je crois. Ouais, parce que Wemboluwa est Koko Kimi. Mais on a qui Mamalo. On a respecté Wemboluwa le nom de Tché. Parce que a respecté la Lucha. A Kimania Tourouana. C'est ça. Docteur Kandolo a tourné. Tout ça, il s'en est na biso. Vous avez mon papa Jean-Claude Nyembo Pene Shinga. Na bimina émission. Toi, makambo ya kolanda o ngala sambelaka boye ngala na ngala sambelaka epaya Fondation Hollande Oshu.
na Bruxelles aza musali ya Nzambe kuna mais awa nakutani na ndeko na ngai parce que nalandaka ye mingi c'est pourquoi nalobaki na uko zonga te soki nano namoni ye te on a le développement ils ont la couleur te on a félicité ye américain kutaya kosala do awa mais yo moto oza mutete lo se retrouver na Londres na Allemagne mais famille ya baza kuna botok bandeko racine na o baza kuna bazo souffrir bazo na bandako esobe. Il y a même des villages qui sont tombés sur le qui même attend président 500 000 limoué à puis les ceux qui 50 maisons et zika qui côté à Olemba ba tombé sobe ba banda ko ziki village mobile nga message na ngai izande to soutenir ndeko na biso eloko mukeyo to kozana ngo kuna to tindela ye parce que azo pesa biso ba information si et certain o ils ont mis direct exact que o les gars qui bon vérifier et aux hommes on a remarqué il y a la vérité les seules émissions na o nga na ndaka mingi ya ndeko Eliezer télévision na ye ora ndeko pe ndeko Eliezer azui di kanisa ko pesa ndeko na biso mwana na biso Fofana Epenge place moko po aluba kapona mboka na biso vraiment ndeko Eliezer Nzambe apambola ye a continuer musika vraiment toza sima na ye na yebete ndeko Eliezer wana Nzamba kosala na kati na ye ala longe to sisa no ba manda oyo ba manda kune kuyaka ndeko Eliezer Nzamba kosala mingi na kati na ye kaka Jean Longanya bonjour na yebite nani na bosani bose belé Celestin Masuli na yebike ozokende na Kindu salimia batu yote kule ya Manyema parce que Shibote Manyema Lomame Shibote njia katakokombe Shibote tuko batu moya Lubefu Lusambo Kole tout ça biso nyoso toza batu moko sema swahili bwana nafurahi sana kupata hii emission ya ndeko Eliezer na kunjia ya mtoto wetu Epenge Fofana bwana nafurahi sana mwe bote benye shikutaya bia lua madame ya bia lua bibi ya mkubwa ya bwana Celestin Masuli moyomba yangu Matongo pale Kataukombe Barthélemy Monsieur Thomas Ngongo Medale Lokoku Keli Woma Medale Lokoku Ngongo amboko shamoyo mwangande wana la wolo bino mwebote na balomba tumuunge ndugu yetu mkono Fofana Epenge tumuunge mkono kila siku anasemaka hata mambo ya Manyema anasemaka mambo ya ngambo ya Loja ya Lomame anasemaka shibote tuko mtu moya Mokusu Mutetera tuko batu moya ni Lomame tu njuna tukabula hao kichikadi kambune parce naka wambutano to vade kanga balabala kango uswinda kakoto ya ukambo tolo uswi wate sali besoin ukanga fudu ukako sha message ekumani alange mbite mukumani vraiment gouverneur moi je vais t'appeler toujours gouverneur tu m'as fait vraiment la fierté ya mboka na biso tu as défendu malgré que vous étiez combattu vraiment mon frère moi je t'encourage continue la lutte un jour tu gagneras parce que la vérité restera toujours la vérité kolongo kozonga kana poste wana toi tu mérites d'être un gouverneur parce que vraiment le peu de temps tu as montré qu'est-ce que qui est mutakufa sans coûter mukuma di tia longwe mutakufa sans coûter vraiment moi je suis là longwe ba komo kata bato maboko makila bato ezotanga kole quand même goma na kosala commentaire mingi mais auto salaka bato bayebi auto salaka nango bato batalaka biso soki moto azwi opportunité asaleli yango Pasteur Félix Asombo en Angleterre osepeliti mpo olingaka boye sankozo luka Stéphane Mukumadi moto aleka gouverneur agera te mpe babengani ye me bino moko botali ntango azongi
lolenge bayambi ye nyoko na ngai mungala olobi nini? Merci.